Bonjour, balandi nyonso o balandaka biso na Ines NM officiel. Bienvenue na biso banso. Tolobaka ka bongo, bienvenue na biso banso, bienvenue biso nyonso. Na bandi boza ebele o bozolanda biso na pokwa ya na tongo plutôt ya lelo la famille. Toye na dossier ya Linda Cote. Linda Cote de famille Libota. Famille Libota boya nanu. Famille Libota de Mama Belvi bozwana no bakiti. Famille Libota awa ezande famille Libota la famille na bengisi peza famille Libota na cadre moko ya kitoko. Bablo mosusu il faut normal to lobaka. Eza bongo na yebisaka bino toujours soki biso to ya koloba te mutu ya kolobela biso azate. La famille tomoni message ya Linda Cote. Linda Cote aza ya kosilika. Linda Cote asiliki penza makasi ya lobi. Non, trop c'est trop. Bofinga a répondre à kate mais soki komi na niveau ya mama na ye akoyela bino. Akoyela penza bino po abanga kape mutu te. Na réseaux sociaux pe mutu abangisaka ye azate. Ya. Problème ebandi ndenge nini avant na tiela bino ba image ya Linda Cote la famille. Linda Cote azalaki na live ya Karine Mokonzi o tobengaka mami. Karine Mokonzi aza bongo mami ya la Chine. Bato ebele balingaka Karine Mokonzi, bato ebele baza ba chinois na ba chinoise. Sikoyo Linda Cote pe azalaki na live kuna. Kozala na live kuna Karine abande koloba makambu na ye kandenge azosala barando na ye na sila. Linda Cote ayaki kotinda ba fleur. Chaque fois soki akoti na ye na live ya Karine atindelaka ye mwa ba fleur. Kande boyebi na ba TikTok. Eye kosala ke bakuku bazalaki kuna bamoni bakie kozwa photo ya mama ya Linda Cote. Mutu ango akende kozwa photo ya mama ya Linda Cote ake kosabola mama ya Linda Cote azande kona biso. Bon, asi abomba kombo na ye na TikTok Chacha Bekam. Wana ezalaka kombo na ye te abomba. Bino moko boyebi bato ebele babombaka bakombo na bango po na visibilité. Babombaka bakombo na bango po na koyaka kofinga ka bato. Alors, mutu wana ake kosabola mama ya Linda Cote. Kosabola ye ya mikete, kofinga mama ya Linda Cote ya mabe. Yango esalaki que Linda Cote de son côté asepelaki te ayaki kosilika lobi trop c'est trop, il faut na ya kosala nini ko répondre pe. Yango Linda Cote ayaki kosala mwa video bandeko nanga Linda aza ya kosilika. Linda abimisi ba makambo oyo biso totikala kondima te ke non un jour Linda akoya koloba. Nzoka na motema mutu. Soki nanu oyebi te nini lekaka kuna koya koko provokaka ye te. Eza bongo. La famille, avant na tiela bino ba image ya Linda Cote, na olinga nanu koloba na babakuk. Bino babakuk nyonso bozolandaka biso na minute oyo. Babakuk nyonso de partout au bozali, je sais que vous êtes ebele. Bino bolingaka mabe ekomi la famille Libota, toyebi. Bino bolingaka makamwa mabe ekomi la belle vie, boza ebele. Grand merci na babakuk mosusu. Oyo balobi basepelaka na bango na musala ya sila, mais makambo o babakuk basalaka esepelisaka bango te. Soki lelo oyo foto loba makambo mosusu, mafinga ekomi ebele sur les réseaux sociaux. Soki lelo oyo ba comédien bazo fingama, batu baza la base ya makasi ya kofinga ka batu baza babakuk. Famille Libota eza bakara omona famille Libota eya kofinga. Famille Libota kutu bisika bakofinga belle vie omona bango te bakokota na bango te mais les abakuk bapuyaka buzoba omona ta live soki muto osala live azofinga sila bango bakokota na bakommentaire bakomi ko répondre bango pe bazofinga mais famille Libota soki muto apelisi live na ye azofinga belle vie okotikala komona muto famille Libota azokendo répondre na bakommentaire balekaka na bango bakokendo tala na bango te. Baza na ta ya mafinga te. Mais tandis que les abakuk musala na bango yango wana. Boza mabe, vous encouragez les mal. Bino boya kofinga Linda, bofinga ye na cadre ni.
Mama Linda aza mwasi moko kitoko, likolo nango aza mama moko asalaka kindumba te, aza mama moko oyo asalaka, azwaka mbongo na ye ya mutoki na ye. Aza mama moko apesa éducation ya malamu na mwana na ye Linda Cote. Linda Cote aza mwana ndumba te. Bino moko bomonaka Linda tina age na ye wana aza nango lelo avandaka epai na bango, mama na ya bango ayebisa ya lobi mwana nanga, nga na ndako nanga okolongwa ka de jour baye kotiela yo dot. Soki okolinga kosala mariage na mobali na yo osali mariage obimi oke na ndako alibala. Mama ya malonga oyo azopesa éducation ya makasi. Soki eza na ba mama na réseaux sociaux oyo bino boko préféré boya kofinga, eza mama ya Michou Bembele. Nde mama oyo aza disponible bino boya kofinga. Parce que mama wana azopesa mwana na ye éducation te. Mama wana azo encourager mwana na ye kendo sala bundumba. Mama wana andimi. Nga naza mama naza na bana kande naza boye. Nakende kwa kondima mwana nanga, oh mama nalingi nakende ovanda soki nga moko na bando futelaka ndako ya combien ya $3000. Kote mosusu na yebike mwana nanga musala oyo azwaka. Mosusu soki ake tournage eza tournage ya $30, $20, soki azwi ebele eza $50. Maintenant ndimaka mwana ke nufutaka ndako ya $3000. Musala mosusu mwana nanga azalaka nango te. Obanda ndeni natasa ata kuto oza na musala efutaka yo mbongo ebele. Yo mwana nanga ya mwasi aussi longtemps ke nano bali te. Na kotikala kondima te ke no obima. Okende komifutela. Ekobanda ndeni wana kindumba. Soki eza na batu oyo bino bokolinga kande bomesana na bino kofinga bino babakuku mutu akofinga mama akofinga eza mama ya Linda te. Boya kofinga kasi mama ya Michou nde ndumba. Linda Cote aza ndumba te. Po atie ba fleur aza libre. Ya lobi azalaka na ye la Chine depuis kala ta soki akolinga kobanda kozala la Chine lelo. Aza libre ya kokota na live o ya lingi. Aza libre ya kotindela mutu ba fleur to ba mbongo o ya lingi eza vi na ye. Ajua epa ya sila esimba nango te. Aye kolongwa apona na nzela na ye mosusu. Nzela ya Nzambe. Bisika kuna ayebi ke awa c'est l'intelligence. Bisika kuna ye ayebi ke awa eza musala. Eza compétition te. Awa eza musala eza kindumba te. Awa eza compétition eza mosinzo te. Apona na nzela na ye. Aosala na ye na famille libota. Siko bino boya kofinga ye na cadre nini. Boko ya kofinga penza Linda Cote na cadre nini. Batu baloba, oh, bino ba famille libota, oh, bino batu, non, botika ka ba makambo susu eza bien te, ça n'a pas de sens. Soki boza na besoin ko finga batu, mutu penza ona kopesa bino bo finga banda matin midi ti pokwa, eza Michou. Ye mutu a mérité ma finga na bino. Mais soki komi na ba niveau ya Balinda Cote bazo mérita ka ma finga na bino te. Balinda Cote baza batu moko de votre côté bino moko. Boyokeli ye soni. Boyoki ka soni bolobi mwana oyo aza penza mwana ndako. Aza mwana oyo aza na ba parents na ye. Aza mwasi ya ndumba te. Boyoka ka pe soni ba makambo mosusu. Il faut ka to ya koyebisa bino ke non il faut boyoka ka soni. Bino moko de votre côté bokoki koyoka soni te. Eza penza pasi pe mawe ba bilo mosusu il faut to lobaka. Po soki nga mama Inès na ye koyebisa bino te mutu alibanda kotikala koyebisa bino te. Boyoka nanu message à Linda Cote la famille nazo zonga lisusu sima. Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Je viens répondre à une publication que je viens de voir. Souvent je ne réponds pas à ma publication, mais là je dois répondre parce qu'il s'agit de ma mère, celle qui m'a donné la vie. Toi et maman 9 mois na libon. Dans ma classe, j'ai été artiste musicienne avant ma banda au Sala Comédie. Moi j'étais chanteuse en premier bateau. Donc le fait que j'ai eu à faire un clip sur un thème et j'ai eu à interpréter un personnage ne fait pas de moi une cible. Basez-vous sur des faits réels. C'est que Beyoncé, Rihanna, Nicki Minaj, Rebo, Sarah Kaloumé, toutes les artistes féminines
au balatara pour les personnages par rapport il y a différents thèmes, il y a des bango, cette histoire dure depuis très longtemps. Qui pas noter parce qu'il s'agit de moi, certes. Dans ma vie, je suis artiste, c'est normal. Mais venir toucher une personne qui ne vous a rien fait, l'insulter comme ça, je suis désolée. Page Oya Chacha Bekam. Continuez Koti Kateya. Banana banda carrière manga n'interprète un personnage dans un film. Donc cela veut dire que le film est mignon sur tout ça là. Tu interpréter Bandumba, tu interpréter, toujours embrasser, c'est qu'il faut coller ce personnage, on va capturer, comme ça on se peut. Non, il ne s'agit pas de la vie normale. On est dans une folie, mais de merde. Apparemment, vous avez besoin de répondre et je suis venue te répondre. Natikala ko finga mutote na réseaux sociaux. Même maman Sila bisal natikala ko fingite. Bo fingi la maman nanga asayene. Apeki sangani. Pour m'appeler la salle, vous vous acharnez sur moi. Pourquoi? Pourquoi vous vous acharnez sur moi? Ma caméra qui battait, je suis restée dans mon coin. J'ai été dans cette maison de production. Je m'y suis tout ce que je fais est toujours mal interprété. C'est toujours. Mais qu'est-ce qui se passe? Finalement, c'est quoi? Ezanini Yango. Ezanini, sérieusement. En fait, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Parce que j'ai envoyé des roses dans live Yamami. Pour votre information, Nazala chinoise depuis Facebook. Naka chinoise. Na sala coup d'interprétation Yamami, bandaka la nara chinoise. Néné, écoute, je me rappelle à l'époque, je faisais des prestations. Je suis artiste, musicienne et comédienne. J'ai été chanteuse avant tout. Prendre un clip comme Sango, le quoi chantage, n'a qui pas amené en moté, mais aujourd'hui, à un moment donné, il faut arrêter en fait. Le pressing, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Ressaisissez-vous. Je sais pas. En tout cas, n'a répondre, raté, mais là, on répondre. Chacha Bekam, continuez Koti Kate. Postez maman dans ma sous-sol, il m'a dit dans ma photo. Finga yene olingi. Finga yene olingi, ça peut t'aider à dormir. Parce que ça m'a dit mais on va dans le ridicule en fait. On va dans le ridicule. Mais à un point où je me dis que c'est de la bêtise, c'est du foutage de gueule. Bon, le bakaza, moi, mais n'avant n'est pas abisso. C'est que n'avant n'est pas abisso. Moi, ne fait pas de moi une personne. Je ne suis pas parfaite. J'ai des défauts. Frère, j'ai 33 ans. J'aurai 33 ans cette année. Je suis une adulte. J'ai des défauts, j'ai des méfaits. Mais après, chacun fait sa vie. Je ne juge personne. Je suis là, focus sur mes trucs. Mais vous êtes là. Non, mais attendez. Il y a un petit côté. Sur les notes, il y a une photo. Finga penza. Le monde que tu finis bien, continuez. Moi, je t'encourage. Mais Dieu vous voit. Dieu est témoin de Oyonanaza. Soki n'a pas mérité parce que j'ai travaillé dans votre maison de production. Je vous ai donné des belles prestations. Vous avez apprécié mon travail. Attends, mon Kewana. Si vous voulez que vous contactez, allez-y. Go ahead. Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Je viens répondre à une publication que je viens de voir. Souvent je ne réponds pas à ma publication, mais là je dois répondre parce qu'il s'agit de ma mère. Celle qui m'a donné la vie. Toi, il m'a 9 mois dans le bon. Dans ma classe, j'ai été artiste musicienne avant ma banda. À la comédie. Moi j'étais chanteuse en premier bateau. Donc, le fait que j'ai eu à faire un clip sur
sur un thème et j'ai eu à interpréter un personnage, ne faites pas de moi une cible. Basez-vous sur des faits réels. C'est que Beyoncé, Rihanna, Nicki Minaj, Rebo, Sarah Kaloumé, toutes les artistes féminines, au balatara pour les personnages par rapport il y a différents thèmes, il y a bango, cette histoire dure depuis très longtemps. Qui pas noter parce qu'il s'agit de moi, certes. Dans ma vie, je suis artiste, c'est normal. Mais venir toucher une personne qui ne vous a rien fait, l'insulter comme ça, je suis désolée. Page Oya Chacha Bekam. Continuez Koti Kateya. Banana banda carrière manga n'interpréter un personnage dans un film. Donc cela veut dire que le film est mignon sur tout ça là. Tu interpréter Bandumba, tu interpréter, tu embrasser, c'est qu'il faut coller ce personnage, on va capturer, comme ça on se peut. Non, il ne s'agit pas de la vie normale. On est dans une folie, mais de merde. Apparemment, vous avez besoin de répondre et je suis venue te répondre. Natikala ko finga mutote na réseaux sociaux. Même maman Silla, bisal natikala ko fingite. Bo fingi la maman nanga asaine. Apeki sangani. Pour m'appeler la salibinoni, vous acharnez sur moi, pourquoi? Pourquoi vous acharnez sur moi? Ma caméra qui battait, je suis restée dans mon coin. J'ai été dans cette maison de production. Je n'y suis pas sous-souté. Tout ce que je fais est toujours mal interprété. C'est toujours. Mais qu'est-ce qui se passe? Finalement, c'est quoi? Ezanini, Yango. Ezanini, sérieusement. En fait, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Parce que j'ai envoyé des roses dans live Yamami. Pour votre information, Nazala chinoise depuis Facebook. Naka chinoise. Nasala pour interprétation Yamami. Bandaka la nara chinoise. Néné, je me rappelle à l'époque, je faisais des prestations. Je suis artiste, musicienne et comédienne. J'ai été chanteuse avant tout. Prendre un clip comme le quoi chantage, mais aujourd'hui, à un moment donné, il faut arrêter en fait. Le pressing, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Ressaisissez-vous. Je sais pas. En tout cas, n'a répondre raté, mais là on répondre. Chacha Bekam continuer koti kate. Poster maman dans la sous-sol, il m'a tiré la photo finga yene olingi. Finga yene olingi, ça peut t'aider à dormir parce que ça moi na quoi on a mon kill. Mais on va dans le ridicule en fait. On va dans le ridicule. Mais à un point où je me dis que c'est de la bêtise, c'est du foutage de gueule. Bon, le bakaza, moi, mais Navan n'est pas abisso. C'est que Navan n'est pas abisso. Moi, Nandako ne fait pas de moi une personne, je ne suis pas parfaite. J'ai des défauts. Frère, j'ai 33 ans, j'aurai 33 ans cette année. Je suis une adulte, j'ai des défauts, j'ai des méfaits. Mais après, chacun fait sa vie, je ne juge personne. Je suis là, focus sur mes trucs. Mais vous êtes là tout... Non mais attendez. Yaya kotikate. So lino tino ba photo musu finga penza. Na mon kuto fini bien te continuez. Moi je t'encourage. Mais Dieu vous voit. Dieu est témoin de oyonganaza. Soki na pena na mérité obino sala parce que j'ai travaillé dans votre maison de production. Je vous ai donné des belles prestations. Vous avez apprécié mon travail. Attends, Kiwana. Si vous voulez que je contacte, allez-y. Go ahead. Voilà. De retour, la famille. Nabandi bisonyo soto uchi kolanda. Linda Coach, to uchi koyoka e. En tout cas, courage na Linda Coach, kande to lobaka. Oza mwana moko ya mayele. Mwana moko, vraiment, oya zope sa isengo. Babilo mususu foto lobaka.
mwana moko oyo azopesa esengo pas seulement biso bafan ozopesa pe fierté ya famille na yo oza penza mwana moko ya mayele mwana moko aza posé eloko kana osenga na yo zala libre eza vie na yo ataka ndenge oza epai ya mama Bellevie. Cela ne veut pas dire que ceux qui maman Bellevie sololaka na mutu kingandi te nga yo pe kosolola na ete te vie ezalaka bongo te po toyebaka te nani mutu akosungaka biso lobi nani mutu akotikala kosunga biso lobi te malamu bunda bitumba ya yo moko oyebi keno nga na mutu kingandi tosololaka te bobunda bino moko mais bakotaka bitumba ya bato mosusu te oza chinoise continue na yo kozala chinoise osoutenaka Karine Mokonzi continue na yo kosoutenir Karine osoutenaka nene ya soutenir bango kolanda te keno bato bakoloba bato musala bato ezalaka kaka koloba musala bato ezalaka kaka kochola musala bato ezaka bilobela moko ezanga nango mutu na makolo nyonso oyo kosala na se ya moi ekozala toujours na bato asalaki boye amataki boye akitaki boye bato bazalaka kaka bongo wana eza musala bato ya mokili alors kolanda na yo bango te zala vrai yo vivre vie na yo ka ndenge ovivaka na yo kolanda te ke non awa nde bafane ya bakuku bazaka bato moko nayebi te soki balokota bango wapi eza na bakuku mosusu oyo baza na conscience baoyeba te no makambo ezosalema eza mabe bokendaki kosimba papa ya Davina soki lelo Davina oyo akomi kofinga bino c'est parce que bino bakuku bokendaki kotombola papa ya Davina bokendaki kotombola ye botika baparent ya bato bofinga kaka bafan ndenge bomesana kofinga me baparent